Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na baenyoso bazwili baku ya kolanda magazine KNB News na mukona lelo nazali na esengo makasi ya kopresente yango na mukona lelo kasi na yebi ke bozali ebele bisika nyoso oyo bozwili baku ya kolanda magazine KNB News na mukona lelo na tombeli bino bolandi malamu. Cérémonie ya présentation ya rapport ya première enquête ya baromètre national ya climat des affaires et salami na cité de l'Union africaine na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bolanda ba détail na reportage oyo. Tout agent public de l'État, politique comme administratif et à quelque niveau où se situe son action, doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires, appelé en permanence à mettre en œuvre les valeurs et principes du service public et de l'administration. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé Kibongo mokolo ya mardi 6 juin na cité de l'OIA. Cérémonie oyo ezali ya présentation ya résultat ya ba première enquête oyo ezali ya baromètre national pour le climat des affaires. Oyo et sengelito eba na rapport oyo. Selon batu basala ki misala na rapport oyo. Balobi ete climat ya affaires awa na République démocratique du Congo ezali en cours ya amélioration na yango bango ba pesaki ba score oyo ezali ya satisfaction 37% ya ba enquête oyo et se déroulaki kobanda le 24 janvier Kino 27 mars 2023. Na kotala na ba entreprise oyo ba travailler 403 entreprises ne oyo bazali na 13 secteurs ya économie nationale. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sepeli na musala oyo baromètre national ya climat des affaires ba utaki kosala. Tata mokonzi ya ekolo alobi ete ba travail oyo ezali kotia ni ba flo ni gangrena oyo ezali koronge secteur ya environnement économique. Wana ezala kibongo ba déclaration ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tikabweba ete conférence de presse ya Lamuka et Salamaki mukolo ya lelo. Bolanda ba détail na reportage oyo. Conférence de presse oyo et Salamaki bongo epai ya coordonnateur ya Lamuka Professeur Kalele ezalaki mokolo ya lelo mercredi 7 juin 2023. Ezalaki pona nini selon batu ya Lamuka ezali ete pona kodénoncer na makambo oyo etali calendrier électoral to pendenge nini oyo seni azali ko travailler na yango ba membre ya Lamuka ba kutanaki lelo na ba panzisango pona kodénoncer to pe kosolola pona kodénoncer to pe kosolola na tina ya makambo oyo seni ezali kosala kasi bazalaki na dossier mususu dossier oyo etali ba membre ya Lamuka mibale oyo bazalaki menacé Prince Penge na Madame Chantal bazalaki bongo menacé na niveau ya poids lourd esika nini ba policier moko bayaki nde bazwaki Prince Penge yango bango basanganaki lelo pona kodénoncer comportement oyo ezali kosala bango yoka ba membre ya Lamuka ndenge balobi. Tikabweba ete ba milisa mobondo bazali ko continuer ko sala ba désordre awa na République démocratique du Congo. Bolanda ba détail na reportage oyo. Mobondo oye! Oye! Mobondo oye! Oye! Mobondo oye! 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 Likambu oyo ya insécurité na République démocratique du Congo. Toyebite tobenga yango nini? De plus en plus, soki bolali bolamuki lobi makambo ebotami bolala bolamuka makambo ebotami. Le oyo ekomi na yango ba yaka oyo ya lunda
nde bazali komenanse batu bango balobi ete bateke lokola baya koya awa na République démocratique du Congo yango bango esengeli batake pe baboma bango kasi bayanzi pe bakotisi bango na kati ya problème oyo bayanzi nyonso tu il faut basombaliwa na bango selon chef ya ba milice oyo boyoka bango ndenge nini bazali kopesa communication kama mabele tozaka na posa to longola salité salité longwa ça veut dire rwandais muteke muyanzi asomba liwa na muyanzi asomba liwa mais muteke to boma sur place rwandais sur place asomba liwa na enda nini muyanzi asomba liwa na ba consigne asombi liwa to pese 2 jours akite mboka. So tant que tu as contrôle sur ton coutier, on a pena réclamation des arrêtés. Donc aussi ça m'a camboana. Botsanga mato. Botsanga mato. Lunda oye. Lunda oye. Lunda oye. Ilu. Biluga. Gouvernement ya République démocratique du Congo esengeli botala makambu oyo malamu penza poko muna boye ezali kitoko te population azali kokoka lisusu ko vivre te po azali na kimia te ko baluka boye batu bazali ko bimana bango pona ko tia baninga misusu mal à l'aise. L'État congolais esengeli otala likambu oyo lelo bolali boyoki na Congo central lobikuna na plateau de Bateke awa na ville capitale ya Kinshasa. Esengeli ministre ya intérieur et sécurité affaires coutumières bo fongola misu po makambu oyo esila na lombango boye ezali kitoko te ezali mabe makasi pona mokonzi boyika maloba Beltesco azali ko continuer ko servir population na ba produit na ya kitoko bolanda. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a pris cette opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga yango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tenta Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à cette différence ezali mundele sa tiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so défense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi
Trouble makasi et salami kuna na ISTA ba étudiant ya ISTA contre ba policier. Kasi ba étudiant ya ISTA ba zo réclamer frais académiques et ezali ya komata makasi. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Mbutu entre ba policier na étudiant ya Institut supérieur technique appliqué kuna obabengaka ISTA tala mama na des autres na tongo ya lelo po ba étudiant bazali ko réclamer ndenge nini ba frais académique mati na ba frais ya enrôlement. La police ekitaki wana na esika ba chakimia kasi ekomaki ya kobenda na entre ba policier na ba étudiant ya ISTA et sali des autres makasi circulation ezali pénalisé awa na nzela opona kokoma beau marché pardon badi tala masasi ndenge ezali kobetama yo moko oko comprendre. Ezali malamu te kotala makambo ya boye awa pardon Kinshasa oyo eleki partout komona ba des autres ya boye ndenge ezali ko salema de plus en plus na ba université soki étudiant ezali ko revendiquer policier ayara kaka kobeta masasi ezali kitoko te ezali ko sala mabe makasi Kinshasa eleki partout. Na Kinshasa mwana mwasi soki ozali na simaterite seki ozali na omwasi te. Bolanda bakinwa ndenge ba réagir. Bino bana basi oyo bolingaka mingi kwa envier batu oyo bazalaka na mwa babase minene. Nzoka nde awa na Kinshasa ba jeune fille ebele bakoma kolata la bango babuchu po bavimbisaka batrompaka bayaya banoko balandaka bango nzoka nde kuna ezalaka na yango eloko te ezalaka na yango kaka pampex ya pamba oyo ya bamikolo nde balataka okomona noko alandi boye akoma kuna boye ezalaki nango kaka enveloppe ya pamba d'origine ezali te awa na KNB totunaki population balobaki boye même nga pinani nga mosa za na bassin ming tolanda ngo na cité quoi ba jeune sur moni otambo na mef ana bassin te mingi basekaka ezala pe otambo na mef nao ana bassin osimbi ata na loketo et ça moi bien genre bien ba sortir ezala bien vraiment singa moi ça na taille ya bien wana pona nga ba guna nga batika miki po amsuba mo mina na bakisi ya baba miki batika na mo miki opa munene ya ndenge nzamba sala balanda teka po biso ba garçon to mo linga basa minene oya ne miki po na ba garçon musuba linga ba mefu ba miki mais mingi to mo linga na biso ba mefa minene wa ona na wa ngo conséquence baba mi la bakisi conséquence na mo ezali ba ya miki mo batika miki mibalo balinga ba mefa miki bazana ba batika miki mais moi si mobile msoko linga moi ça munene po bon na nga bete basi mswa munene ba solo ba bima ba solo ndeti nga moi sinanga ndako ayaka mukie mais sikoyo ayaka mukie ndeti madame mais sikoyo apusene moi mukie na efsa kende za suka bongo soko débordé wana vraiment na koboya yo kuna nga selon ngai kwa bakisi batila bana ba pharmacie ba 200 fois 300 fois d'or ba koma kotoyo akondi kotoyo munene na matema munene na efsa ba batika eza bien te batika basa munene ba msusu ba bimba ba solo comprendre mais basa mike vraiment dans M soit avant dina soko ne pété mais OK na moi sinon quand même ça va vraiment ataza maele azande sikoya moi mesi ndeti yo mama boy ça va pona nga linga basa mike boy pona nga linga ne basa mike boy basa munene te basa munene msusu akoya na ndako boy avandelo kaka
akokozwa te eloko eza dans 0 mètre na ye te akoka te comme mwana ya kozwilanga te bongo te bon nayebi te mpona bamisusu ngai mpona ngai mwasi moke aza ne d'accord vraiment ça va. Moi ça l'a dit Poutou après avoir okende na ye et que beaucoup ça par rapport beaucoup ça la rapport kuna au moni kaza na Poutou pona o sala ndene on dit mais vous continuer ka bon bien au boye au moins tu es déjà bien te ils ont déjà nini moro ils ont sensité après avoir au lati yango nasuka nini oyo par rapport ya nini lati yango nasuka conseil nini ozo pesa biso bino bato bolota ya baputu ola tango poani so toza mikeme balinga biso pe kande toza bwete pona ngai conseil na pesa mbai balinga putu eza nango l'importance moro te olanda mwasi ya taille po mibali lelo bakolanda ka basi ya bataille basi ni donc basi basala bongo pona eza pona bon surtout eza pona bon mais or eza mabe mutu sonde nzamba sala il faut que za la fier na ozana ozali pe ozana ngo donc wana eza lokwa ko corriger nzambe indirectement eza parmi ba péché pe oyo peut-être to la juger nango mingi batango za bato bazana ndoto mike et puis so simeza te po ba sa taille or ezana ba exemple conséquences nango na peut-être na futur bae bandete. Moi j'ai une sœur là ton va le pont mon ko bandoto abutu et puis ça la remarquable moni wa nzambe zaka nzambe ya bango vraiment mona et déformant moi ça la moi ni mo même bizarre car alors ngasko tok na so conseil na ko pesa ke butu eza mabeza ba conséquences nango mingi batiango na ba avion bomone zo panza beza ba germain we conseil muto surtout bino mbal bozamba choix les mbal muso balinga ba mbasi penza ya mikie o penza mo pa te loko ezate bazana bango miso balinga na bango ya minene wana bon conseil na ko pesa boye pananga ezali mabe ki mwasi munene utaka pa na nzambe santé utaka pa na nzambe nzambe mutapesa ka santé mais soko moni ki mwasi soit aza libanda ou bien aza na kata ndaku ya libala akumi komela bakisi po akuma munene apengwisa ba mibale o baza libanda wana siko ekomi mabe ekomi vraiment mabe ekomi mabe jamais na koko linga mwasi o na moni déjà que mwasi puisque mwasi o amelaka kisi eyebanaka omona na ba bassin na ye awa o sentir que ba bassin o eza kuvimba o sentir que koto eza kuvimba puisque o sentir pe libumu na ye eza ko vimbi e munene o sentir que mwana mwasi oyo en tout cas oyo ezande bakisi mais moi si oyo taille normale au senti que moi c'est taille au senti que yo moko au senti que ba bassin oyo eza mo kokota au senti oyo eza mo kuvimba donc banaka mais siko basi oyo bazomila bakisi wana pona nga atoko mobali nako linga jamais ko linga mwasi ndimo ata aza na kata ndako libala mwasi na nga nakoko permettre yete na ndako libala ki asomba bakisi lokola za mzoto mike asomba bakisi na pharmacie po amela po akoma munene po na ngai ko simba te soki mobali alingi ka mwasi ya bassin siko tango yo mwasi ozotia babilamba ozotia babutu siko un jour soki bokota na mobali ayeko mona olongoli bilamba osepe na babutu oza amoni siko nzoto na yo normal amoni babutu est-ce que normal parce que mobali olinga yo akolinga yo pete parce que amoni que au composer pendant nzoto na na biloko mosusu après d'après moi ce n'est pas bon. Mais vaut toujours que si ta façon d'être c'est bien. Pour nangai, bati kama kambo kolka bakis des histoires pareilles parce que tant bazo pa kola bakis wana baebi ba conséquences te. Baebi ngote bakis wana baebi ata baseli ngona ba produit ni baebi ngote. Mieux vaut toujours être contente avec la taille que tu as. Et taille oza nango wana sepela nango. O nzamba pesio. Si tu seras stable ndio komona siko taille na ya bien kobima bato so ba tia bushu po moni taille neza bien te atie bushu meza bien te po na otia bushu wana conseil na opesa bango ezaka ke basepelaka na taille o bazana ngo nzamba apesa bango taille ya kitoko motu nyonso fo sepela na oyo za nango ava olula ya muninga kolula ya muninga eza mabe sepelaka na oyo za nango ata ozala na taille ya mukie sepelaka na yango nzamba lingi bongo tant mobali asepe na mwasi ya munene abala oyo alingi ya munene yo pe nzamba otindelo oyo yo alingi ya mukie akopesa pe mobali oyo akosepela na taille na yo ba produit bazo appliquer na nzoto conséquence nango bayebi lobi na ndenge ezate batika kota biloko wana ezali
malamu te ndeko mwasi kobakisa to mpe kotrompe bana mibali ntango azali komona yo boye abandi kolanda nzoka nde ezalaka na yango ya lokuta boye ezali kitoko te mpo lobilobi soki moto atimbeli ke ezali ya solo te yeba akokonsidere yo lokola nini esengeli boyoka Kinshasa eleki partout. Oui! Pasteur Lité Akanda, babeti ye epai ya bawarion kuna na Afrique du Sud. Bolanda ba détail na reportage oyo. Likolo ya bilobela mwanza bino moko botala ndenge nini esukeli Pasteur Lité Akanda. Pasteur Lité Akanda abandaki ko tourner émission na ye kuna na Afrique du Sud. Nzoka nde ba wario bakanela Pasteur Lité Akanda bandakala ye kasi ba moni ye na Afrique du Sud wario moko abeti Pasteur Lité Akanda makutu na ndenge kosakana te. Kasi bino moko boyoka ndenge nini Pasteur Lité Akanda azali kolela. Non, pour que ni comme n'est difficile de lancer l'émission d'idée à Kana yo moni ba warrior ba be lo kuna ni kwa ba tolo wana siko ngona pour qu'on ndeni. Mo benene na mboga roi Salomo. Le king Elon Musk. Azonga na gasi. Ba ebsenga deja ko yanu bo ete obetama. Ngale chibi Elon Musk. Eric Jenga, Roi Salomo, Mituge Belembong, Belegana, Soga, Mate, Mutoni Ngabo Mangaye. Aïe, aboye ezali malamu te komona ndenge nini Pasteur Lité Akanda abandaki kosala émission kasi wario moko aye kobeta ye likolo kaka ya artiste musicien Fally Ipupa ezali kitoko te eza mabe makasi Kinshasa eleki partout. Oui! Azonga na gasi. Ba ebsenga deja ko yanu bo ete obetama. Ngale chibi Elon Musk. Ekomi tango ngana bino toseka mwa moke po biso awa na KNB tozalaka na kanda te kasi totuna nanu kotuna nini oyo babongiseli biso na mukolo ya lelo lokola TikTok ya mukolo ya lelo pona toseka mwa moke. Osala likelemba j'espère. Papa tosala likelemba soki yango te mo eto vivre ezate. Merci. Likelemba ce qu'on en français ba bien. Likelemba na français. Likelemba na français. Changer mususu ya wana te. Ezalaka ne bandeli pe na suka na yango na yebi ke bozalaki ebele ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo kasi tokomi na suka ya magazine KNB News na mkona lelo ngai pe nazalaki na plaisir makasi ya ko présenter yango na mkona lelo tomonani mikolo oyo ezali koya Kinshasa eleki partout. Oui! Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Magazine, Kinshasa na biso. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino.